ndeko na biso ya mwasi na âge ya 28 ans oyo ke akufi parce que akina kolongola zemi ya papa pasteur oyo ezalaki ekomaki déjà ekomaki déjà ba 5 mois ndeko akufi et bien aimé dans le Seigneur likolo ya kokende kolongola zemi ya papa pasteur tout ça bakope robebat kanga date lelo aujourd'hui c'est le 27 je crois tito comme ba 2019 église ebele rokweya nebisa yo kanga date lelo tito comme le 31 décembre 2019 ba pasteur mingi bakufa na mort subite kanga date lelo il y a 5 mois et papa passé jeune fille à Banako Boyeke à Longola Zem qui a joué l'enda mon papa passé à Moni qui pour nous battre là qui bon Zambé n'est pour nous battre l'église n'est pour nous battre le foyer n'est pas moi si n'est parce que pasteur Adali homme marié avec 5 enfants bien aimés dans le Seigneur pasteur a forcé à Salagi tout jeune fille à Longola Zem à âge 28 ans Zem comment il y a 5 mois bien aimé tant que Longola Zem moi sur a Koufi et réveillé mon ingana qui koloba na ba famille pe ba yeko penser église bien aimée dans le Seigneur nebs na libota wana comme on dit en français verre cassé sans réparation hein? Le vin tiré il faut le boire dans tout attends tout le bani seconde comment ça koufi nzambe ka consoler libota na et puis église wana ba ko penser église peut-être kanda na bango kanda mais église ngane ça l'église ngane ça na problème ta église sali a problème ta basali o batika basali batelema ba continuer musala nzambe po musala yeko kufa te pona mbeba nanga pona mbeba na yo pona mbeba mutu songolo pakana musala nzambe continuer nzamba limisa musala nzambe wana et famille un dossier comme ça n'est que ça m'a beaucoup à justice et la justice va faire son travail mais ça nous interpelle tous comme tous ali ba ouvrier na musala encore. Shalom bien aimé dans les seigneurs et merci Nabino Monsto Bozali connecté Bozola Nabiso na meilleur site Nabino la voix céleste Nzela Lola et Sika Bonzambe et Kitarana Loye Mona Maloba pe na misala simana to ya ko ba kinzama boto kwaye lisusu wapi bien aimé dans les seigneurs un grand merci na ba onyo to basutena émission ba benga biso baza toujours wana na biso na ndeko na biso les frères Papi Kongenda l'homme de Simangolo motema Massivi wa China na short fond azobim album sous ya kitoko makasi koleka qui sera sauvé en tout cas ekoza album ya kitoko makasi koleka et longo na frère Papi Kongenda pe ba arozala na ba featuring na album na ba musicien mususu bokozala vraiment béni na album qui sera sauvé ya frère et Papi Kongenda merci na Philo Mukwaya motema ya Bivence Domo depuis Londres na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel na Ngamwaziri ke na bossa inte na maman Mami mbunga motema papa Blaise et mbunga Anna Suisse bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto kwe wapi bien aimé dans le Seigneur lolo to reçoani na émission na biso rien que la vérité bien aimé. La fois passée bolana qui émission autotourna qui na les frères Max Mbenga au bosse plané makasi bien aimé en tout cas tous ba réaction belé ba mbeko mingi batina ki ba message mais et d'après les choses na di kam mon corps et salam kuna nanga bien aimé dans les seigneurs il y a Lubumbashi hein? En tout cas les camo et salam kuna église ba qui repentango bien aimé suite il y a nini en tout cas ils allaient vraiment passer makasi ils allaient na jeune fille moko na adaki na 28 ans hein adaki na 28 ans nanga il y a Lubumbashi kuna bien aimé adaki na zemi akomaki na zemi akomaki adaki protocole ya église ayoko za zemi ya papa pasteur zemi komi ya ba 5 mois et papa pasteur jeune fille bana ko boyeke alongola zemi soki ke azwele enda ko bilo mon papa passé a moni ke pona ko batela ki bonzambe ne pona ko batela église na pona ko batela foyer na mwasi na parce que pasteur Adali homme marié avec 5 enfants bien aimés dans le Seigneur pasteur a forcé à salagi tout jeune fille oyo alongola zemi na âge 28 ans zemi comme il y a 5 mois bien aimé tanga ke olongola zemi mwana mwasi akufi et réveillé moninga na ke koloba na ba famille pe ba yeko
Panza église bien-aimée dans les seigneurs tomé au solango pour ça la suite il y a émission à la fois passée sur bafo miracle et puis kolobela likamuyaka au bandero ya lumbashi ba benga biso pour nous kotalisa biso ndeko na biso ya mwasi na âge ya 28 ans au qui a akufi parce que akina kolongola zemi ya papa pasteur au ezalaki et comment il déjà il y a comment déjà 5 mois ndeko akufi et bien-aimé dans les seigneurs les couleurs au kolongola zemi il y a papa pasteur tout ça na frère Max pour le tout shalom papa shalom Alvin Béa et shalom na bananzambe nyonso balanda biso de temps en temps nde na lobaka ke toyaka te pona komila kisa po beba biso mais toyaka lorsque nous avons un message toyaka ceux qui ba invité biso pona koyeba na kolendisa bana nzambe mais tout ça la mise au point tozo te pona ko diminuer église pona ko koyukisa n'est-ce pas basala nzambe soni te wana ezali boyete et toyaka po ite totala ici konde kokoyaki boni nga na koza mayele pena sa nini na éviter pona koyate c'est ça souci na biso ya émission ce pende comme ça zali bébé spirituel non on na kondimate to lingi to désespéré. Il y a encore de véritables serviteurs de Dieu, il y a encore des commandos, des combattants de Christ. Oyo, nan va fléchir, n'est-ce pas? Bah, genoux, il y a encore de véritables serviteurs de Dieu. Parfois, les canons à la télévision, les canons à la radio, mais ça, un travail de titan, un travail de qualité, un travail appréciable. Oh, tant ce biso na miso ya ki bomoto to moite mais na miso molimo na miso na nkolo musana bango zai ko ganga. OK. L'homme de Dieu lobby la fois passée tout cela qui sur sujet moi ya ba faux miracle. Na ba faux témoignage. Na ba faux témoignage papa mais to côté vraiment na bosino na moté faut y attendre to côté qui émission na mec le lot mais un peu pour côté sa biso na ben ya émission na biso et puis sa biso moi idée mon papa. Merci de Calvin Beya na sepelaka na ba 6 jours mais la rabiso tozolo bela mikolo etali ba faux témoignage na faux miracle ezali fiction te ezali biloko to fabriquer te mais ce sont des choses qui sont vraies qui se passent dans certaines de nos églises à Kinshasa. Peut-être yozana libana mboka to yebite ce que zo salema mais awana Kinshasa depuis un certain moment nous assistons à ce qu'on appelle mankiona. Mankiona ezali ba fabrication ba miracle na ba faux témoignage. Où tu wapi? Base na nzambe misusu ba comme na posa mativisme. Ba yiba bango na Kinshasa. Balingi ba impressionner nzambe, ba impressionner pe biso bato. Ah nzamba ça, yepenza, l'homme d'onction, mazana nguya. Tu vois, à cause de la popularité, à cause de Koluka, quoi tirer n'est-ce pas la foule vers Bango, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah côté dans le monde de magie, bah côté dans le monde d'occultisme, bah côté dans le monde de fabrication de miracles et surtout des faux témoignages. Aux autres salles mais nous disons que bah témoignage ya solo ezali. Nous disons également que Nzambe a salaka. Chaque jour, Alvin ko yeba Nzambe c'est un miracle. Nga ko yeba Nzambe, ko sali la Nzambe c'est un miracle. Et ça m'a comme on a kanisa na l'autre na bomu inangate. Un jeune comme toi et moi, on nimi ko pesa mu Congo na mokili, pour na ko sali la Nzambe il faut être appelé. C'est un miracle. Bah vrai miracle les alliés. Là par exemple, il y a 20 miracles avant la côte à tout les sabatou. Comment il y a tout un réseau spécialiste de faux miracles, non faux témoignages. Le pasteur Barthélemy Maswako, il y a centre évangélique la Trinité. Bon, là, on a un vrai témoignage. Pasteur qui est aux États-Unis, dans le cadre de repos. Repos, puis comment? Qui repos, tu as quelqu'un qui est dans le cadre d'évangélisation, il est allé aux États-Unis. Mais tant que comme les États-Unis, maladie et comme on y nous autres lembi. Quel hôpital? Pasteur Barthélemy Maswako. Et c'est là qui a les canaux opération. Et à l'équipe en opération, kuna en États-Unis, opération à Nini, il y a Motema. Et pasteur Wana basale opération, bazubilo koka témoigna. Bazubilo comme sous ce qui pas ngombe, batina muta biso ndenge zalaka, bazubilo comme sous ce ngombe na koyelo prochainement au diffusant bandeko ba mo bayoka.
bazwi biloko mosusu ya ngombe batie na motema ya pasteur wana. Donc pasteur wana zali ana biloko ba corps étranger. Donc biloko ya ngombe batie kati na ye. Le pasteur a témoigné. Il y a une semaine na réunion ba pasteur ya KDC. En bon santé lobby ndenge na telimi a ezali nzambe. Sumtoni manzamba sala kate en tout cas ngai bo ezali nzambe. Pour vina ngai et suka ki na 2017. Mais à cause ya nkolo na moni 2018. Mais ça c'est un témoignage. C'est un témoignage. Non l'exango chaque jour na journal. Tu vois? Et témoigne comme ça zali ko édifier bateau. Maman moko ozala malade, papa moko ozala zo bela tango yoki ko alvino comprendre maintenant comment Dieu agit. Mais ce qui n'est pas le cas avec certains serviteurs de Dieu, à cause de la gloire et la popularité, bazal un réseau la fois passée. Un réseau de 320 personnes. Banabasi 200 dames et 120 messieurs qui sont des aventuriers, des escrocs. Vous comprenez, des escrocs que certains serviteurs de Dieu. Il y a vu la Kinshasa, bazali ko utiliser pour un faux miracle, faux miracle, faux témoignage. D'ailleurs, dans une église à Frère Patrice, il y a un séminaire qui se donne dès dimanche passé là. Il y a un de messieurs, il est en train de témoigner. Il s'appelle Jérém, frère Lelo. Il a donné sa vie au Seigneur, azo confessé, et il est en train de témoigner. Et sur l'un des témoignages, comment on peut se moquer de Dieu comme ça? Papa, la Bible dit... Non, frère Patrice, pas comme Obisambisi. Non, frère Patrice, c'était... Les frères là, Azalaki, moko bato ba yina kat na réseau. Moko to kat na réseau, moko na bango akufaki. Na ko banga na mena ba na ko mela masanga na kuiti wana bazo, mena ko bange yelie. Ko bange yelie. Il en a parlé dans Likanga bikelo mon frère Patrice. Et en tant que pas frère Patrice d'église, kuna na akeko yambola ko tubela corrélater tout ce qu'il faisait. Il faisait quoi aussi? Comment certains serviteurs va utiliser bango, va utiliser bango mbongo. 7500 $, 4500 $, biso tozo luka pour na partage ton pain, ba pesi bango mbongo et maintenant bango tamba ko ya une église, hein? Ba koya ta 5 ata 10. Et bango na ko bonde la pona bato azobela. Na ko bonde la pona bato boy. Bango raison na bango basani ni, bango baye. Parce que ko bonde la ne pona bato, bato mingi ba bikaka sur place au monde biki et ça bato ba réseau. On comprend. Bon, il y a 50 et bango mok alobi bazan bilo musu ba rotia pour passer à comprendre que ça biso. Osomona et bana biloko ba si na bango na ba rotia pour que pasteur comprenne que ça bango. Toi na ko bonde la okomona bango nde bato mona na biki na moni tout ça. Donc c'est ça le phénomène où ils allaient coexister dans Kinshasa. Non, plus exemple Moussous. Pasteur Moko accueilli et pas il y a ba pêcheur. Ba pesier nyoka. A kene kozanyu bazu nyoka balongolie ba minu nyonso. La nescroquerie l'église balongolie ba minu nyonso ba minu longwe. Et pasteur azu nyoka sa nini alatie kolata na lokola chaussette. Atie chaussette, atie ba milaso tout ça. Biloko zakano no so bondela espèce de laksanga na lopango na bino bakuna nyoka na lopango na bino bakunda nguma bakunda soki ntaba moko boye. Et maintenant l'homme de Dieu en question, bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'homme de Dieu ou pas, à quel maintenant dans lopango wana espèce de laksanga awa basala boye batia bakunda bino nyoka boye langa pao. Alléluia, alléluia. Timola yemona kata timola et tout d'un coup voilà bazo banzemba ekiri bazo banzembo distraction me koti bo pa alléluia alléluia asa lokola ko koya abwa kinyoka na kati donc voilà nyoka nzoka nyoka ezalaki wapi nyoka yaki na likolo batiaki ba milaso a libérer nyoka na kati ya libulu bino me kota solo nyoka et pourtant eza nango théâtre de chez nous eza aventure mususu bana basi parce que na réseau bana basi pe bazali azu mwana mwasi azu penya nyoka nyoka d'abord batie ba biloko mo awa pour protéger nyoka comme à tout alibumu na été batie awa babambie ba lekisi ba nini ba linge batie penda kan basala na médecine tout ça boy maman yo nazo monde en tout cas
Aux un problème, bah tiens l'eau comme on a dit bon, bah prière, comme on a pas papa, nyo, abimi c'est nyo qu'on a dit bon. Tu vois des choses non mais tout n'a vraiment à le vide. Est-ce que ça est normal? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Quel est le rôle du pasteur? C'est seulement de prier. Rôle n'a pas là. Conformément à l'écriture. Moutabiki, gloire à Dieu. Moutabiki te, ou problème n'a pas. Mais aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que c'est l'homme de Dieu qui est le faiseur des miracles. C'est le pasteur, non. Le pasteur n'est pas le faiseur des miracles. Le pasteur n'est qu'un instrument que le Seigneur utilise pour accomplir sa mission. Pour la kobiki samuto. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Comme bateau public quinois. Alingi ce qui frappe aux yeux. Balingi le spectaculaire. Il y a un moment où il est comme un phénomène. Il y a un faux miracle, un faux témoignage. Moussa Nzambo, Azam Tolangouya, Koutna Lukarato Salaboye, Boye, Bomoni Koutou, tout ça, Moutassa qui $7,500 naïe. Moutassa qui $4,500 naïe. Aya ko témoigner pour n'a pas impressionner Batou qu'il y a un moutou à danger. Comme ça, Batou ça nini, Bako ya est belé na église. Alors, je me dis vraiment, monsieur Alvin Zaba Pambolayo, est-ce que avec tout le respect que nous vous devons, une église à l'élo, on n'a pas connu ces histoires. Comment à niveau église, comme le faux miracle, n'a pas faux témoignage. La fabrication, on monte des histoires, il y a l'escroquerie, il y a la manipulation, où il y a une église dans le colo. Il y a un attend aux alliés Alvin. Avant mon temps, il y a une église. Abonde la Nzambe. Mon limo mon santo a conduire ye. Mon limo mon santo a conduire yote. Mutumsu sa retient le boko. Nzokeza le boko à Satana. Et ne permettez pas na Moussa Nzambo yebite atia yo le boko. Peut-être atia le boko à Satana. Amami le boko à Satana. Bato comme koluka gloire. Bato comme koluka succès. Bato comme koluka célébrité. Conséquence lelo. Mais c'est connu à Kinshasa aujourd'hui. Les phénomènes manquent qu'on a. Moutalobi atangelo vina omeku max wana atangana ipena atangana ina asala kaboy ale pas babimi solo ya nzoka ya quelqu'un au informateur azalaki o ya pese toutes les informations n'est-ce pas au sujet ya beya abani ko pote lobi et pena mosena nzamba betanga balisakoli moko ya direct kitalatala nankolo et la plupart des gens qui kitalatala nankolo ce sont des aventuriers. Donc c'est tout un réseau lelo autre non attaque bako silika ba silika na bango maintenant nous allons les dénoncer pour bananzambe ba fungola miso pe bananzambe ba yeba trop c'est trop. Mais papa tozo mon nazo ebate bando bazolando c'est comme si bando ebeda kuna na poto ezalawa bazolanda trop côté ba miracle ngo ezosala au moins que ndo alongo kuna so amoni que côté miracle ezosala ba témoignage il faut ba ya kuna au juste to ya que pas nanzan to luka bomo ya sur dozo luka miracle. Tout cela est allé pour la bateau belé Alvin bazon enseigné. Bateau belé bazon enseigné. Yango la Bible, comme ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ligne même au kiloba kozan koye bezeli wa ndambo. Et sengeli batu bango mo baye ba makomi baza lokola ba bereyan ou bazaki na ko vérifier l'écriture. Mais le biso ça c'est le fanatisme. Lelo dadi nabiso, papa nabiso, pasteur nabiso, ne touche pas mon pasteur. Yango soma lelo. Bato komi ko lata ba macaron. Ne longia pasteur ngana rola ta macaron bati longia pasteur tazan nani dis-moi bato rola ta maputa maputa ne longia pasteur li puta peut-être ba koma comme église na biso hein là na ko lata eza pe contribution na ngana ministère li puta ba commis par exemple Arche Alliance ya Masina li puta ba commis par exemple église la compassion li puta ba commis juste église pour bonne nouvelle je comprendrai. Ils ont soutien un peu pour le ministère. Mais les poutos et longues à pasteur. Moi, je ne peux pas le faire. Tozongi n'est pas comme Mobutu. Macaron, moi, le moment à conférence, macaron, bâti longue à pasteur. Baza roté kayango. Ngana ko somba ngote. Na ko somba yango. Pourquoi ils ont ma bête? Non, ils ont ma bête. Non, yebsanga. Pourquoi on l'a ta macaron? Macaron, oui. Bah, comme par exemple activité. Mais pourquoi le macaron botier et longue à pasteur na macaron? Batie longa pasteur la macaron bazoteka naza toka ba témoignage lelo naza ki photo ya papa na sambeli na komba Yesu esimbite maintenant nazo photo ya papa
na mami yango na libumu mwana bimi. Dis-moi, entre la photo et le nom de Jésus, qu'est-ce qui est mieux? Entre la photo et le nom. Oh, la Bible dit dans Acte 4:12, dans les cieux sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Oh, et puis ça m'a l'abisso pour que nous soyons sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus seul. Na macaron un pasteur. Na kombo na Yesu wa pesa malam. Na mafuta. Na kombo na Yesu wa pesa malam. Na mai. Na photo na kombo na Yesu wa pesa malam. Yebisangai. Donc le nom de la canisse était battu belé babungi nzela. Nous ne devons pas nous gêner. L'église y a diable côté belé. L'église y a diable kene na l'église ota lelo. Mafuta prospérité, mafuta élévation, mafuta succès, mafuta prospérité, mafuta fécondité, mafuta dis-moi. Mais est-ce que au moins dans la Bible quelle Bible? Où va-t-il libosser l'église? Ma fout à prospérité, ma fout à succès, ma fout à élévation, ma fout à intelligence, ma fout à sagesse. Vous comprenez que les mandos, les nganga que nous avons connus, le loba prophète dans l'église d'Abisso, le loba côté de l'église, et basal en Zambé, songouye silio, zonge pas en Zambé, na toubela, na confessé, na senga sous grâce dans Zambé, que yo mutu dans Zambé, nzambo azananguya nyoso, yo côté Nzambé kisi. Yo côté Nzambé qui c'est pourtant Nzambé aza likolo abakisi. Su Nzamba azo sali la ote. Mais luke longe na Nzambé. Senga susu mawa na Nzambé. Mais comment yo okeno sali réseau mobimba? Est-ce que ba jeune wana ba petit voyou wana? Ba petit abescro wana. Comment bango ba bongo la mutema? Dis-moi et puis le petit là, on azo témoigner lobi. Ezana mutumoka ebisaka lobi mikolo yo, vrai cop eza l'église. Vous comprenez? Vrai cop Mikolo, vrai cop. Cop avec l'église, il y a pas témoignage. Dans une larme, on a payé $10 000. Petit là, Mikolo témoigner. Un mois avant de témoigner. Et dans le témoignage, on a beaucoup de Samsung, Nzambe, boye. C'est ça le phénomène au Lilo, ça là-bas. Il va faire miracle, il va faire témoignage. Le phénomène est aussi, non, papa Max, c'est un des moutons, ça qui est bandit, mais il y a un ça qui est bandit, non? En tout cas, dans un sabino. Alvin Beya Mosel Nzambe a solo. Bozo monanga nazalaki na boye Nzambe Alvin Beya. Pour mon témoignage on n'élève pas le nom de Jésus. Dans le témoignage on n'élève pas le nom de Jésus. On lève l'homme, l'individu. On élève plus l'instrument. On élève plus l'outil. On élève plus le moyen que Dieu se sert. Dans le témoignage oh. Moi je dois m'effacer pour que Nkolo akumisama. Mais le logo va témoignage dans Bango va TV. Au comment on a dit 50 témoignages. Naïka kapona okumisa Nzambe ya papa. Naïka kapona kotalisa en tout cas pasteur na biso a mosala Nzamba solo. Mukona papa na biso pasteur lobaki ngaboy. Mukona dadi lobaki boy. Mukona na pasteur en tout cas ba bataka temena pasteur oyo. C'est ça, est-ce que vraiment c'est ça le témoignage. Mais papa Maxolo pe na linga na yeba tozo mona pe na Bible Jésus a sala ba miracle musa big signe de gomora ayebise ke kenoko yebisa na mutute. Est-ce que Mikolo ba pasteur bon ba ko zalate non Mikolo gomona ke mona parce que eza commerce, eza business. Et business vous remarquez la plupart des hommes de Dieu oyo bazamba espace na ba TV na radio na bina Kinshasa awa landa gomona. Au que pour une émission de 60 minutes, 45 témoignages. Une émission de 50 minutes, 35 minutes uniquement. Ngana yako tato la Nzambe ya papa. Ngana yako papa la Nzambe ya papa. Nzambe ya papa. Nzambe ya maman na biso. Mais on comprend que c'est business. Ezali marketing. Ezali commercial. Ezali comme tazote ka pondu na. Pondu yango, pondu bilolo matembele. Pondu bilolo matembele. Il faut mutamtaza ko crier pour nani. Pour azo sous comment? Ba client non. Église comme le rôle la boutique, comme le rôle ligable, comme le rôle cop mokobo où les gens se réunissent pour la cop mokobo, cop en monde ba témoignage wana lukuta, ba témoignage monté. Pour le exemple moi bien. Hier ce monde avec Semtabi, ta foi t'a sauvé. Kene ko epsa mutute. Mais tellement que ezalaki grand sangoye ce ça n'est que de bouche à bout, de village en village, de villes tellement que mamouyo son nous c'est extraordinaire. Ça rate bisi mutua. Bomba yango, mais mouta kokate cet homme là, l'homme de Galilée. Moutazo pesa sango ya Yesu. Mais l'élo, dans la plupart de nos églises, basali nan Nzambe belé lelo. Baza, bakoti na ba réseau
oye ba faux miracle peut-être nanga pesi témoignage na ba voyage quand même na bango parce que côté na Lubumbashi andimi ko zombongo bandi baza ko pesa mbongo apase a voyager na ba escroc na avion bakene ko témoigner kuna na Lubumbashi ake côté na Luozi pasteur azu ba escroc wana réseau na bango c'était un réseau qui est connu à na Kinshasa a voyager ta 10 na bango na Luozi baken rosala nini ba faux témoignage na nabiki na moni enga kuti liboko na ngeza la boye to passer ga bonde ponanga liboko fungwa me botandengo sala nza surtout mona ba campagne d'église ba multitude ndesiko kuta biloko yo ba mankiona ezo salema. Mais papa, est-ce que le système a des témoignages? Apparemment, c'est comme si vous avez contre le système où tout le monde a des témoignages, qui sont dans les émissions pour témoigner. Naza contre le témoignage, papa, Dieu agit. Ah, papa, comment est-ce que nous devons témoigner les œuvres de l'Éternel? On peut témoigner des Alkabies Sungaka, Moutoumou peut-être qui a battu. Tanga yoki commande zamba salelio yé passé nini kondime sa nini zongi na plus exemple à pasteur Barthélemy Maswako où il y a la Trinité. Cet homme de Dieu serait mort en décembre pardon en 2017 mais à quel États-Unis que nana musala nzambe santé que ko beba kuna ay ko leka na opération batele biloko ngombe kati na nzoto et c'est après 20 ans il faut azonga contrôle mais ça c'est un témoignage. Un homme de Dieu de quoi Barthélemy Masoko à la Trinité et il n'a rien à Roko Sabiso. C'est un pasteur responsable, c'est un pasteur qui Dieu a béni. So talinga na pasteur Masoko eskanzamba lokote eskanzamba zue nandenzamba commissaire lelo étant à bimi à témoigner boy. Papa et Ezali Somo et tu vois témoignage à bongo peut sabiso force autant que Dieu agit encore. Toi contre ma témoignage, mais toi contre ma faux témoignage. Toi contre ma faux témoignage. Toi contre ma sala. Toi contre ma fabrication de miracle. Toi contre, n'est-ce pas, ma manipulation. Oyo lelo bato, bariba kose lanzambe makambo. Bazoluka gloire na bango, bazoluka business na bango, basama comme na profit na bango, ba kose la nzambe makambo. Mais nous croyons que le moment est venu, nzamba refrapper bango. C'est dans la bande moko ami balé misa ba benga kinga pe di banda ya mboka na poto moko le oh pasteur mo bona yaki papa na yaki na leki na azo bela ba prier oh ki na ba teve to mona ka bikisa leki na azo nka na même état. Mususa le balé na benga ki passer à prier leki nde ona kufi ko ba miracle. Est-ce que ba ka on peut bana vous n'allez pas Jésus qui est pas Paul qui bayenan de comme oiseau bela aye peu Paul a prié Jésus a prié à bikita kufinaye. Je ne comprends pas papa parce que na batebe ba miracle zo bimake bazo bikisa. Mais ceux qui bande au musu baye pa na ba bazo solution te bazo benga biso bazo to ka ye kana sa on a ba témoignage mais to ke na kuna si peut tout le monde a elo voter. Il pas que dans tout ce que nous faisons, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Papa, la souveraineté de Dieu. Nzamba zali nzambe. Mais moi je sais que je vous ai donné le pouvoir. Voilà la Bible lobby. Vous marchez sur le serpent, le scorpion, c'est tout puissant de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Vous imposerez les mains aux malades et les mains seront guéris. Comme serviteur de Dieu, comme ouvrier du Seigneur. Yo seulement au kangami na makomi. Ndeko abiki glo abiki tous les problèmes nzambe. Yo petango zo ya en église. La Bible dit or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, quoi que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yo petango zo ya yeba kenake pa na nzambe. Nzambe ne mutabiki saka, nzambe ne mutasikola. Sou mutabi ba principe wana. Non. Ngala rebonde la les restes atike pa na. Et pas na nzambe. Mais siko ekomi kibonzoto au bondeli et na bisala sala na kati kaka pona ko impressionner et autant la TV miracle na miracle dodo maté eza les sous-souté pasteur nyonso roteya pourquoi bango nyonso ka wala tsa ba témoignage bango nyonso wana après quelques églises ta l'église le quoi la borne ta l'église le quoi la borne pasteur Joseph Bondo ça roteya au moins ba théâtre minga tozo monezata. Mais parce que exemple, pasteur Joseph Bondo la borne à côté, aux Olanda, dans l'année lobby parlait du mariage.
au mec aux autres yama blablabla tout ça exacté au batala kuba bima ba kuma kokumisa pasteur des émissions seulement pour na kokumisa pasteur tout ça papa non on n'a pas connu ça et ça la Bible était bato basakapare na gloire ya Nzambe bato bazwe esika Nzambe bato abeti Nzambe coup d'état ezali malamu te. Ok papa matuko moko na kusika ya émission na bisenet que système ya lisomo na autour d'état ya Lubumbashi papa. Oui. Ok nous na biso ya mwasi elenge mwasi kitoka kuto tika biso akufi na âge à 28 ans daki protocole de l'église ayaki kozazemi ya papa pasteur bagimana na jeune fille wana. Et papa pasteur pour que ami batela a yebisi jeune fille wana ke akeno kolongolaze malgré que comment qui a 5 mois et jeune fille retour et ça mi jeune fille akufi ba yeko prendre église ya pasteur wana un grand pasteur papa na kacha Lubumbashi kuna papa ba biloko zo la kisanini on dirait que ba pasteur trop de miracles on dirait que bazo tamura suna Nzambe te. C'est fort dommage de présenter ma condoléance na libota wana et puis makamba boza ba mbindo église en principe ba mbindo église to ko bimisango na voie publique te mbindo église salité à église to ko bimisango hein na voie publique te mais somi to za loba boyeza ika pour que yo oteyama ngape na sainini na deyama pour to zo mayele lelo papa nous ne devons pas nous gêner na to ça la élément mon apôtre Alpha Lushima alobi makambo moko dimanche oyo la CP nango mingi pe betinga l'église est dans le monde. Hein? Pardon, le monde est dans l'église aujourd'hui. Le monde et ça nini et côté na église lelo. Makambo to yebaki na mokile sani et landi biso lelo tika d'église. To vanda na yango yomi lelo église nguye za soute. Nguye za soute. Ba miracle authentique oyebaki za suna église te. Ko ba miracle authentique ezate conséquence ni. Bato akomi ko lukaman kiona. Bato koti se escroquerie, bato koti se fabrication de miracles, papa. Ezana mukonzi moko pe basala je wana. Yembela Nzambe bono mukonzi Nzamba talisi biso na lopangu na yo, mukonzi mboka moko na kati na RDCA. Na kati ya lopangu na yo ba tiani ni moko boye, en tout cas photo bonde la pona yango patati patata we. Bango moko ba mema ekeko. Obibi kyoko mususu mundu wana beta biloko moko ya boyeko ba mema ngokuna na ba prière wana ta bazana ba réseau na bango muto musana ya ba prière moto epela bo pa eki na moko siko na kidiba pa abimise kyoko wana batba nzoka autorité wana mone kyoko wana quelle panique papa merci. Vous êtes vraiment un grand habitant et l'eau bloqué et bloqué. Promotion. On va prier pour ça. Prière, dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. Et que quoi n'a pas été nango? Bango moko ba ki ne ke ko wana. Biloko to timola ba tela nyoka. O ba kuna ntaba moko bango moko ba yaka nango. Bano ba petit na bango. Batimoli batelion taba bakundelo mbwa basa bango c'est tout un réseau lelo il faut ba yeba yango ba réseau ne ezali ba biloko ba kunda to biloko na ba chambre na bandaku en complicité na ba sentinelle en complicité na bana misala tu au moins un réseau alors au moins on m'a dit ma béni non ba ta nga no banazala ngata moi bien bato suso to mon apparemment béni oh ils sont sous la malédiction. Bato musomo apparemment béni sont sous la malédiction puisque mbongo bango baza koza escroquerie. Mbongo escroquerie. Mais au monde on bien, a changé kamituka. Oh nga kutune na zolanga ta 207 zando. Na koti nanga oh nande na biso toza ba wewa na biso na matina likola moto ebwaki nga na yolo parfois toza bien koleka ba faux serviteur wana oh lelo ba wana ba osepena biloko ta to reverser bango so bazio na faut pas na bango ba bomayo bango ne ba bomaka bana ba petit na bango baza be kiri na bango batela batu ba poison baza be kiri na bango ba beti saka batu baza be kiri na bango ba simbi saka batu ba touche baza be kiri na bango ko saka na to comprendre te ka pas Alvin Beya na salini nzoka ba si batikela dossier bango ne batikela ba to vandika ba luka yo ba kangayo e o kaka ba ko kotelo pe na nzela émission. Ouais, mission tu as une vidéo na yo au finga ki mutu songolo pakala tu as une vidéo na nzoka
baza ba magistrat na bango baza ba avocat na bango pour bango bazozo ba milliards bazozo ba millions na nzela escroquerie ba domaine tozo lobo donc bane oso bazolandana bana kanda osakana te ba vidéo oh bango bazora yango bazota mais cop na biso ba comment reverser biso oh mais petit na oh mbise bi mena likolo le kana TV et ben ndengeni mini bango bazobana papa batu wana basala ka blague te bakotindela me batu ba enlever bako même papa bazana bana bambongo na bango bazuna ndenga nini bakope robe bat kanga data lelo aujourd'hui c'est le 27 je crois tito comme ba 2019 église ebele rokoya nabisa yo kanga data lelo tito comme le 31 décembre 2019 ba pasteur Ming bakufa na mort subite kanga data lelo kanga ba pasteur oya ba mankiona ba pasteur ba Fabri bakufa na mort subite le toza le 27 mars 2018 na erni na peso bomba vidéo 14h35 OK 14h33 ba pasteur wana bakufa na mort subite ba pasteur wana be église na bango eko vide ba pasteur wana ba comme méconnaissable oh le moment biso misato wana ti avant to koma le 31 décembre 2019 c'est vrai toi batama soumesa ngana musantu te mais za bilona ko sala te nana ba erreur nanga naza ba faiblesse nanga naza ba manquement nanga mais za bilona ko sala te biloko ona ko sela nzambe makambo ça je ne peux pas le faire biloko na ko sela nzambe makambo na pese mutu mbongo ba monter scénario oh nzamba sala poto beta boko batika yo pe au moins ba passer wana biloko abo o ba bani o bato ba toi jaloux voilà ils nous jalousent ils sont contre nous c'est les combats c'est ces petits là ce sont des païens ces petits là ces deux petits là ce sont des païens dana babonga ma bienté ces deux petits là ils sont sous la main bango ba langage da bango même quand vous dites des choses qui sont vraies toi contre mututa ils sont sous la malédiction toi contre mututa mais toujours c'est notre travail tous ba sentinelle et ce que sentinelle ont un danger papa tokolo ezala même pour na mboka lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas tokotana timikolo ba politicien nyonso balamuki ba politicien nyonso ba député nyonso balamuki ba bani déjà ba action o ba ki na bibwa bazala ki boye o akoti na bi ngoye tozongela sijango toko bana sijana biso papa Max toko moko mona soga ya émission na bisalolo tozo kimasimatango to beta sko lisolo pona ko clore sijana bisalolo pona ke toko ta lisolo ya partage ton pain lilobani noko do bana famille o ke ba wuti ko bunisa mwana na bango depuis Lubumbashi o ke alongo lizemi ya pa lelo talane a comme situation ya a comme église na ye bayoko panzango likolo ya sentiment ya nzoto mwana bantu ya muke alongo lizema ke ko kufa loko pe nini ko yebisa na ba protocole ba serre ya église et c'est quel niveau d'abord avec l'église l'église d'Abisso nous devons nous organiser tel le loko ba catholique catholique sur le batangi Matthieu 7:7 na Saint-Joseph même paroisse ezana mon koto paroisse ezana lisala na luozi na inkisi na idiofa na bulungu bango to batangi Matthieu 7:7 paroisse eza kuna na Suisse catholique wana au Saint-Max na Suisse bango batangi Matthieu 7:7 paroisse eza na États-Unis bango batangi lelo nini Matthieu 7:7 au centre organisation bakomaka mesela bete kaka olala kolamuki obeti philosophie obeti théologie otangi pendant tchikeko mais nous disons pas que ba catholique baza ba erreur baza pe na ba erreur mais kuno au moins au senti organisation ordre molongo ya makamo mais ce qui n'est pas le cas dans nos églises moi les gens m'appellent pasteur mais ngaza pasteur ta sur l'équipe mutalo koso non ça s'appelle église kuna oh l'agneau de Dieu. Partout, on m'appelle pasteur, maintenant pasteur. Même bon, moi, pasteur Kinjabe, on a pasteur Max, on a pasteur. On a Ndeko Max, on a ouvrier Max, on a pasteur. On a tapé moi, on a Bangara, Yesu, Azali, Awa, Yesu. C'est-à-dire que nous avons solala kalamuga comme bishop. Nous avons solala kalamuga archevêque. Attends, mutabambi abandi kaka lelo ministère. Alinga comme lokola papa Nkelani.
abandi kaka il y a 2 jours comme le la pasteur Nsembe abandi il y a 1 mois comme le papa Roland tu vois pressé wana sali nini yango bato akoti na monde ya magie alingi jeep alingi ve yango mona ngala tananga yo somo ngana ti veste na ba kaninga couleur à veste ezalaka ta yango mo ba veste mati mutu nyonso ka so bandika Yesu azali awa col pastoral aka sombine na gambela ye moka lati atie col pastoral na nana komisa ye pasteur nana bondela pona ye nana kulisa ye passé na ye abanda wape akomi tout ça ezalita yoko mo lelo beglise so désordre ezali mutu prophète national prophète international prophète local prophète du moment neti thème moko na mone ou senti désordre dans l'église yo ka thème ya séminaire l'ovulation surnaturelle thème ou mo que église moko ba ozabiso ko ba bololé église moko so mo yango ba ndimi fo fongola misko tiali ko d'église bitia tiate kotali ko l'église bitia et puis bana basi mingi le bakoba bana basi ozobima kana ba faux prophète wana ba benda ko ba étoile yango mono bali obota raté yo landaki jeep landaki 15 ans obotaraté mais yo sangana ki na magicien yo sangana ki na occultiste abendi obiloko akati abendi na bisi na libota wana comme on dit en français verre cassé sans réparation hein? Le vin tiré il faut le boire attends tolo bani seconde commence à couper nzambe ka consoler libota na et puis église wana bako panza église peut-être ikanda na bango kanda mais l'église anganesa l'église anganesa na problème ta église asali na problème ta basali o batika basali batelema ba continuer musala nzambe po musala yeko kufa te pona mbeba nanga pona mbeba na yo pona mbeba mutu songolo pakana musala nzambe continuer nzamba limisa musala na nzambe wana et famille un dossier comme ça n'est pas beaucoup à justice et la justice va faire son travail mais ça nous interpelle tous comme tous ali ba ouvrier merci beaucoup papa Max merci na banonion to ba la na biso ba o ba benga biso de partout o likambo esami na Suisse o salami na Canada o salami na Singapour tolobela to ça analyse na vie tant que ba chrétien mais tolinga te que tolobela comme parce que lo mo euta ko sama na suite tolobela ka on a bando na biso ba jujika mais ba bengi ko to tanga comme je vous informe que pasteur wana kutu atina kutu bandeko na yeke ba porter biso plainte donc heureusement to tanga ki comme na été avocat landela ki elikai na ngoka bongo to tanga na biso comme na été c'est pour ça que éviter attaque bo bengi biso likambo salango mais moi to tanga ba kombo vraiment ezate bino ba oboninga ka ko tanga tanga ba kombo donc il faut voyer baba conséquences ninke et ko la nabiso na sim papa partage ton père beaucoup na niveau partage ton père zali bien toto ko sala ba action moko minene mais na ba ko l'examen na télévision pour la simple raison que eza ande comme ko zali député hein on même ko ba député ba lamuki ba lala iki na bango ba lamuki tanga amona ki alanda ki biso pe na site au voix céleste il a mis de moyens et activité munena na bisa ki eboy biso même eza bandeko basunga biso to tanga ba kombo batute comme yo vous allez acteur politique très bientôt ba élection ondimi ko soutenir bandeko bazana pasi ndima pe que on va pas totina ba image na TVT yango même yo za ba image te to kenaki sans caméra pourquoi puisque yemoko azalaki yemoko pe alobaki alors to na ndeto mona ka soni na kabelo papier mouchoir hein na esengete na sala ngo publicité il y a une image et les cas quittés mais tout ça l'action comme nene te ko ça awa on n'a pas voulu côté mais puisqu'il y avait un député ou ataki ba moya ça peut chrétien ataki ba moya somba ki biloko belé to kana kotika ala même c'est que non comme les aboyé yo zali acteur politique biso na principe ya musala to l'accès image à bonne télévision surtout que yo zali tam social c'est que vérité peut-être sali yango à cause ya ba campagne ningo zo aboyé na bino et puis son juridiction na yo heureusement qu'il avait accepté on n'a pas pu diffuser les images mais dans la semaine pascale to lingi vraiment et nzamba so que mission ekota lelo to lingi vraiment wa tozo sepe la résurrection ya nkolo na biso Yesu Kristo kufa pa seka pona biso to lingi dimanche pascal to lia to sepela na borfela. En tout cas, tolingi dimanche pascal oyo na cadre de partage ton pain tolingi to sepela
tolingi to lia tolingi to visiter ba orphelin ndeko na kanisi que na ngasu ko zongela mingi te baby vision partage ton pain un seul souci ya ko salisa babola ko salisa bazangi ko salisa to bakelela na lisungi na yo na bilamba na yo na mosolo no selo ke nkolo akotia yo na motema benga biso numéro yango tolingi dimanche Pascal totikelaka ba politicien te baya po ba politicien tan bazoya bango baza intérêt na bango balingi visibilité na bango bana besoin ba image mais ce politicien ya pe mabete ondimio osunga ministère oyo mais yeba ke ato sali biso bolamu ndenge bimage na TV elikakate wana principe totia ba image yo ndeko moka tindi 100 ou apesi 200 ou apesi $10 ou apesi 1000 francs ah pour ces images là to diffuser kango na télévision tolingi dimanche yo to lia na orphelin to sepela na orphelin to pambola nkolo pona lycée quoi Yesu. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Puisqu'il est ressuscité, il est vivant. Nous croyons aussi que non, nous allons ressusciter avec lui. Alors, tout ce pélango et le monde abino, Nanzela, partage ton pain ce dimanche. Tous les lisungi na yo, dans la besoin bongo, on peut nous sucré, kosoma loso, kosoma soso bilo kwana, tout ce péla, na bande konabiso oyo, bazali na pasi, partage ton pain bien-aimé. Nzamba pambolo kanisa pe ba oyo bazana kozanga Dieu vous bénira. En tout cas bon Nzambe Lola ezofuta numéro papa Max Yangwana en tout cas oyo arobenga oyo a soutenir projet oyo partage ton pain et surtout na dimanche Pascal surtout na dimanche oyo ko vraiment bien makas numéro papa Max Yangwana beaucoup benga moi $10 moi 2 francs moi $5 moi 100 moi 200 moi 300 nzama Lola arobosa na hote akokanisa onde onangai tika ete nzambe Lola mona bino bon Nzambe merci papa Max merci non merci tous ensemble en tout cas bon Nzambe na bon Nzambe Lola ezofuta simana to ya rolba kenzama boy to kwa Yesu swaki.